site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Yena ma César Magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Teresa Bilenga Elengi ma Grâce Mbisi la sexy Elengi ma Kongo Bonjour à vous, fidèles internautes. Bafagnan surtout à Kongo Elengi de Grâce Mbisi, la sexy, ma patronne. Je suis là, Grâce Temo, la banane de la presse congolaise, le passeport rouge. J'ai habité mon bon poto pour baptiser sur les terminateurs. N'a habité son nom terminé nani mikolo. Mais Nazar on a pour nos sabino toujours plaisir. Je suis là au compte de votre émission, la vie cachée des artistes. Donc pour Nalelo na Melbino danseuse. Donc c'est une danseuse a évolué, a pas hérité Watanabe na nini orchestre hérité Watanabe tout ramutezani. Voilà, Timwata, donc Azad danseuse na bino boye biepé donc l'on a yambeli bino la banane de la presse yambeli bino e boyo kae to sola pour ma sola sur les émois belé. Bonjour Fallon. Bonjour Grâce, la banane de la presse. Bonjour. Bonne santé. Kitoko kanodo mona, kitoko maras. Alors Fallon santé kitoko makasi. Fallon ngazana fraîchement de l'Angola à oti Luanda. Alors Fallon to ke moi molo okoye bisabiso ko pesa biso na moi mukuse carrière na yo obana wapi ti lelo o se retrouver et pas héritier Watanabe. Carrière nanga ba o baebi Fallon a régné à époque wana ba o pe baebi lelo ala Fallon Wata Katale donc Fallon abanda bina abanda ko bina abande pa ferré aleka ba place boyebi wana donc leo na pa Wata pa place ni so rotangela bana poto baeba nebike baebi na bombe bana poso tangela naleka pa venanga ferré naleka na wenge donc naleka pe na quartier latin ouais patra au place azana na pese mbote donc patra wana papa nanga naleka kuna donc na pa Wata. Alors Fallon éloigné ça là au long quartier latin pour se retrouver d'abord premièrement à Wenge musique à maison mère. Bon Wenge pena na ngobeta beta masolo na ngote po na umela pe kuna te naleka ka do Wenge naleka na kaka naleka kaka leka na kaka belonga la sentiment pour nous la na ba $100 héritier bando proposer bino ke so longo na nga oza 100 longo na nga oza 100 Wata la pulga le magma alaka na mutu $100 te alaka pe mutelo te netinga na lande héritier pour na ebekete avenir eza nande pe na da jeune na mwa mukie donc na sepela na zana e donc nebi ke carrière eza mlai maye le pesa makasi pa Wata ya mwana donc ba poto boyo ki alobi donc ala nana héritier pour na $100 te ala ne pour héritier za jeune pour abike carrière eza makasi nebi te so na Wenge musique à maison mère carrière eza te Wenge carrière eza na mais biso moto e bitoko sa te to lo ba vérité biso nyonso to e bike Wenge wana biso to yo kaka na sango wana ndina kende kuna
namoni yango ebongo te yango wana donc ebongo te wenge oyo akala wana yango te eza lelo oyo akala wana nde torevaka me lere nake namoni ke te oyo akala wana nga nakanisaki yango te yango wana longwe nanga. Alors fallait yebisa bana poto bayeba ibana ndeni okoma danseuse olamukaka ntango mo pa bino bikelo na komi danseuse ou bien oleka na école de danse na ba ballet ou bien ezala ndeni toyeba. Fallait na lekani na école de danse te akola déjà nazala fille d'honneur na église na bando bina na église na ba fête donc na bando lingande ko bina nga mama abiso punition bando pesa nga soit yebsinga ka ke ko bina te o soit manifestation mo eza so mama abiso donc po beta nga ya beta nga te a punition na nga ezala ka ke te fête wana église lelo o bina te donc punition na dans la linga ko bina tellement et ça la pe ka te faire comment répéter ba côté to bando vanda na bando vanda matonge faire comment répéter na matonge no le kaku na bando ke répétition peka ya mariage o faire répéter nga na camarade na to kota total to koti total ah to meko bina na meko bina bo faire nga moninga nde no bina sepel nanga nde bazwanga na na mwa mukie bazwanga peka na koma pe obina. Alors fallait ngwe bisa biso ke maman abino azala contente sur mon ekilelo za danseuse pour te ba réalité les quand ba famille belé pratiquement ba parents belé ba responsable balinga te ba na bon bazala ba danseuse pour baloba ke non musala neza musala ba moins sérieuse eza musala oza exposé et tout. Bon je sais que sur 100% de parents, je dirais au moins 80 ou 70% de parents ba linga te ba na bon bazala ba danseuse donc yo maman abino sepela na ye. Ah, ezala pe moi pasi talaka no loba ya ki fi donner akuta bando boya ki danseuse aboya ngome na kima ba classe na bando bina yo bata ma ba moni kete ba force pe mutu te eloko linga sala ba moni pe kete mwana azobina moi ba relation pe ba nini moi ba voyage ba nini ba bité bon to tika eseke e komi musala na donc to tika on ba tika na bon. Alors fallait ndele na timwata. So par exemple, quand on a bino werason, quand on a bino pour hériter watana be papa, quand on a bino werason na bikete, nous on a pour ça moi na zonga penza maison mère, ati ba paquet pe nanger, ati ba mbongo, ba car, ba moyen be penza, ou am suna mi tout ça na ononte, o zonga la maison mère, est-ce que o zonga? Te o chapete. O chate poignon na ondima muki. Te konzima muki te na ebike, a o chate po esala mate. A o chate et zalate donc réponse de pour zalate à quoi ça langote nga pe non ça langote pour ya ça langote bon quadra kasi quadra DJ quadra ce parti DJ quadra o chela ngate pour na zonga mais o chela nga ka lo bate mwana na linga ke mingi zo ba paquet vanda na onde na ndako mais non ebise président papa na yuke yo linga nga mingi chela no nga ba paquet mais na bina ka pa wata non pa wata bon les padres te ye pas ça la honte ye écoutez ndeni ya patron te Tota mwana Ferrari, beau pas sommer là ta IST penabi que non petit nanga ozo ta IST birave 4 moi maman parler moi part bani nizonga na kati ya mouvement ta ram tota mwana Ferrari vraiment. Te ye na yebi ye na nde na yebi asombe la Ferrari to sombe la Italienne. Wow, Italienne bana. Ouais, asombe la Italienne. Alors merci. Fallait beau tiangolat. Ouais, tout tiangola na wata. Boss life. Otiangola biso to ki sang otomoni ba image ke bosali mama na mpiaka wana to wikela ngokomo taka angola ngopoto kena ngona passeport à leader et li moi qui ba li moi ça passeport à leader passeport et li moi mais nzambe ka nazala kaka o e moi lobi do zela no fan zela bana poto likambo eza très je dirais d'ailleurs trop important. Passeport à leader et li moi ndeni oh passeport et li moi ndezala bokoti ba passeport na ambassade passeport ya leader rezo monana te e monana soute abatu nyose bimi nango ba viser bimi mais ya leader e monana te donc e ba te so kenda wapi fallait akende lelo passeport et monanité comme il lobby et comme il boye donc nzambe kaka nde passeport et passeport ya leader et bima na maboko ya mutu mutaya PCT passeport na yango nde ba PCT passeport po ba jour ba linga ba kende zale nettement ba jour mo mais ba complica on a compliqué est-ce que ba ngola ambassade ngola nde compliqué wata passeport elimo ndeni
expliquer biso passeport eli monde muto ali musaka ngwa santé kete wata so ba kitalelo dega mo po to ngeto kenza mona ba vema boye to ngeto kenza mona bango me bon mo batal ka kete so wata kiti lelo na bato mo ezate donc faut li moi et obimata jour msume malgré jour ngo bimé bon va comprendre que Rita ko beta mpia kate alors falon biso nyo surtout to ebi que Rita watana ba to beta concert na ngola wenge musique maison mais en paix et to beta orchestre na ngola tangu yo lo ba ki ba to bunga bo kena ba onzela moko wana ba banga ki bo kenzela mona Rita bana poto eza bongo za réalité to marché ba moti c'est que oza ko insinuer que maison mais ani muteli musa ki passeport à Rita to kutana pe na vraiment bo epe lisusu bando ki ngola misemo wa orchestre batu ba mise bele bana ngola to tiki ku misu kuna ba mise bele pena bana ngola bakendo beta ba concert bakendo beta ba concert ba bele misu batika misu ku bakenda ki bazonga ki pedo ba bele kuna alors fan ko yebisanga bo se sumpira ndeni bino mo babi paraît-il que moto na temba koyaki moto na tembe babi tembe toujours tembe jamais si la tabatu nyoso bandimi oyeba ki na babi tembe kufi tembe ku est-ce que tembe ko si la d'après yo pena tembe ko si la jamais tembe si la tembe zakaka donc malgré tout moto na temba koyaki na yeba koyisaki moto na tembe mais tembe za jamais koya bato sate bango banani la pulga jamais koya botara ba image bino mo botala ba image bo mona kete jamais piaka parce que bino bobete na salle biso to bete salon ku komo na nini Atlantico te Atlantico te Atlantico nde o baboya bino bobeta o ba compliqué mbongo kutu mais donc babundise karate abunda ndenge zana mwana bata mukia na bonzime ko abunda me nango babundisa ya ba yebisa tabana poto ba banani babundisa ba yebe tembeleki tembe partout bo tembe to chaka tembe partout l'air to mona ke te ko to eza boete photo douter yo yebi boy ba l'accelo mso boya kaka tembe donc falon pena o confirmer biso ke bosala mpiaka te jamais to beta ku des concert mususu ya dimanche ya brisque bat baeba te mais concert plein kaka te non banda to banzo beta ba concert non na moni mpiaka te so na moi non lobananga mais non na moni te non na moi mpiaka te alors non moni mpiaka te ba faut to comprendre wana falon la cataléa alors falon yebisa biso baloba ke non bino ba danseuse ne boza wana ba leader na bino ba utiliser bino na bitu wana eza question ba pesa ngai ba leader na bino ba utiliser bino soit disant bolinga ba prêtre boyela ba mbongo na ta mouvement est-ce que c'est vrai est-ce que mbongo na ngana wata za pusa na osana nini yekuta kabila ngai sumbongo na ngasi ko ya mukie wana ozwa mposa na nini vina ngaku ya libanda yekuta ebi yangote msu yeso ka moninga kete ayo kinetikete ba danseuse no ba moni boy ba moni boy fâché fort bon tina nga so pas ba prétendre yelote on est non ba les on dit yelo kwate tu n'es pas prêtre moi ba l'équipe na mbongo prêtre moi l'équipe na mo on est ya Willy etoka prêtre donc ba prêtre neti ba Willy etoka ba ze belé que non petit na kene longo la meloko oyo otika dim neti wata soit tinje pas prêtre otinde pas tête tendai otinde kuna bisio kende kuna me ba kende ngoke kuna kuta ma Rachel atindo ko sani atinda o ke pesa eka mbote donc ke pesa mbote lo ba président tindinga l'air soit otindo bongo ye monté de l'air mona kete petit ayi kete watanda tindi petit se ka tinde asolo la nezala me na ba je wana telote donc na ba orchestre nyonso na leki soit yo ki kukete danser la kene na prêtre mora ya kiboy ba facha fort balinga ngote ba boya ngo mabe balinga te bino ba bino neti ba orchestre ensemble te lote biso to apena bien formé bien éduqué donc éduqué éducation et éducation alors falano ko yebisa biso lelo nini entre rancune pe polémique o isa ko s'est passé entre Koko nayo, Koko papa pour zala pe kuno zala mwana na papa no actuellement héritier Watanabe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que au monde maman et ça le bien comme maman ba rancune wana na TV ba bino ba leki ba fingi kuna ba leki ba fingi donc et ça le ndeni
mais non namoni bato nga non namoni na place ba finga te mais non yo kaka ba lo ba so pe ba ni ngo moto na temba kweyaki biso so toyebi ke moto na tembe eza héritier watana kana yo kande ba lo ba moto na temba kweyaki mais moto na temba ngo kweyaki so lokwa ba lo ba moto na temba kweyaki wana héritier te ba lo ba moto musudan babi kutu ba ya kutu ne lo musu esalenga penda pasi pena en tout cas esalenga pasi babi soki bobenga komo moto na tembe soki nini kombo nini babe nini museleke nini eloko nini zela pese na française ani cancre là babi soki cancre là meka ko tia soki meka ki ko meka ba bomi na insecticide bablement ba genre wana po biso te ata yumo héritier bi cancre la cancre là te aza héritier wa ta boss live la poule gale magma 32 degrés. Ah, cancre là, t'es bon, le cancre là, bon, on héritier. On héritier. Ça va bien héritier, non répondre, mais on héritier. Assure que bon, on héritier. Bino na bango, vous allez qu'à héritier wata, ni orchestre famille comme vous échappez voilà, Timoata na wengi musique à maison mère. Ka bino ni vous allez, vous n'êtes pas bon, cancre, est-ce que vous voulez bon là? Biso télé, non, il y a besoin que orchestre est belé. Papa nani pa waze kwa paza kuna totika ke kuna yekuta zalede akuna c'est que inde cancre na ebi pete mais cancre les a PC do ba lo ba na cancre la ba lo ba na bisote yete alors falonye bisanga nanu idol na yo na mondo ya danse izala nani idol na ngapena atika na epe ko bina mingi eza zina wa bando bina na wenge pe wenge ngo ya kala ona bando lo ba oto lukaka mais lelo eza na ngo ya ngote dans zina wana yende parce que fanye bisanga penda lelo actuellement na monde de danse ba danser tout ya orchestre et tout et pas les padres Fabrigas Maestro Brigade Sarbatier Ouerasson BCBG Quartier Latin qui tira fait pays donc orchestre c'est belé danser ni banga ya robanga nde azate ya robanga azate ko pena za so bini pendo lobi ke na oh la lisanga te wana yo la lisanga ka azate ya robanga azate lobale ya musuke te olinga danseuse nini ndenga bina mais ya banga donc ce que danseuse ni oyo nzima danseuse na nzima mais ba danseuse na nzima ba mo belé net no orchestre na biso na maison mère voilà na maison mère na maison mère mutu so abini pena na ora bien masana Sara po yepe to zala na ye ne pena so abini pena na Santa Rete ouais abina bon na nini orchestre Fabrigas masana merveille yepe to zala na biso to ba danser to zala na ba o ba rezonaka au quartier latin na latino masana nga Irene Pencho azana BCBG ba danser dans on na bosani na ngande ya BCBG po ya zamro tapia ba bia tikina obina moi en tout cas pia tikana donc ya BCBG ne pena na éviter veut pas et pas frère na bino brigade ah Rosie display Rosie pas les padres Jésus de Niance ba danser kuna na yebi bango ndete ba o to bando bina na bango na balongwa kuna na mibale msu bakima bango pe na yebe bango lelo ba danser ba kuna na yebi bango te pas fali pour pas de cap la merveille et pas fali masana Sarah msu pas la pas fali donc yo bisanga no pena neza wana falon la catalea lelo pena neza wana so mutu mo mizine ti ya wili to ka patron prêtre penda lobi ke na ati mbonga mizabi na ta falon dans ces nyango oyo mona pena ke no so batieli yo boma pena la litombe bati pena carton Apollo au remportant bati ti FG ba pesi ba sanka we wa vena ngambo te place oza ba nerle bouton FG na pena ya wili to ka tiango pena boboma na apena obi ki ngana remporter loko dans ces nyango pena yo tala ko boma pona tinga no boma e wana otala ngape no boma e wana otala ngana no bo yo kutoche ye wana na boma bango nyonso wana ba otala ngana o so ba cheli ngape na ke te boma e no boma mutu nyonso ba ochai batelo penda na ni chouchou na mamelo na ko boma e masana nga place oza na peso mbote mais so ba che wana no se so ba jete poto ba masa mena ko boma yo
so ba tielo sko mastana merveille amado merveille amado wana eza era bajete da era mosala mutu nyonso bakotia ozala nani naza wana na oboma oyo mpe nani ngozana donc oboma bango nyonso tuso batieli bango bolonganaki camarade botie mopanzi bulo mosala bulo kobina oyo esalaka biso lelo oyo tozalazala toleka mpana bagrâce grâce mbisi place oza bamboto oza don elle patrona babi niveau na bango te yo koswana na bilo mwa mike te grâce mbisi insecte nde eza ye wana fo tolukela insecte sexy biso totalaka o na bango wana totalaka yo. Alors Fallon tokomo chuté alors yebisanga Fallon marié non même pas fiancé même pas proposant non Fallon kaka simple Fallon adaka ye moko Fallon ba danseuse balinga libala te so pas l'audio moi habite que non aya bala yo atiki so musala danse ko mapenda mwasi ya palo la tapenda lianso ko mwasi mo ya mtu est-ce tika so na lingi na tika so alobi na tika na tika so na lingi alors Fallon olingo lia nini Fallon ndaza boye aliara penza trop te ya mela trop miliki mwana bo avait dit penda Fallon mwana bo avait de bo ya mama bebo nzi mérité watana bego gante miliki ah vivre neti grâce mbizi la sexy miliki na miliki alors wa te ba moto tu d'échappement makolo passe Fallon miliki miliki nde trop na mela miliki trop à part sa couleur préférée nous ala couleur préférée nanga ezala mauve donc comme mauve ezala couleur plus ba utiliser on va matanga te nalinga mauve donc mauve wana donc oyeba mauve mon boye so beta ngona pembe imaginez kaka donc mauve nalinga mauve fort distraction nao à part musique ezala distraction nanga à part musique téléphone j'ai na chombo WhatsApp te ba WhatsApp te j'ai kande na chombo WhatsApp te. Alors Fallon, je crois que tu as chuté, tu as mis na souka. À mot de la fin, on peut ça mot de la fin. Pour n'abi que na souka, faut ça me l'euro pour tu as mis danser pena. Lia le bien au boma. So batte les merveilles amado a bomier. Batte les chouchouna a bomier. Ba danser tout ana babi abi dans so boye a boma bino. Alors pena faut total OK tant o e boma merveille amado pour la merveille amado na senti pena boulot ezali. Na senti pe so yo pena za capacité a boma merveille amado avant c'est la biselo quoi na moi mot de la fin numéro contact moi ba salutation pour na batuna. Ba salutation nanga ba ve nangai boze belé bino mo boyebi trésor candole numéro 20 donc ve nanga Ochudi Leblanc Christian Diavita Eric Machuda Godefroy Guari donc bambota trop Bonne belé, banano, junior Bush, bambote. Donc, yé mo grâce mbizi, donc ming nde yo penza, donc ming nde yo poyonde, yonde masolo, donc bambota trop, masananga Céline, donc bonne belé, na lingi bino mingi, numéro nanga 00243 82 590 65 92 82 590 65 92 donc so beng boza Fallon Wata yeyo alors Fallon Wata bana poto to chuter to comme na suka émission abiso mais avant to boucler Fallon ba maman babi maman cessé lolot molisho do balongola pena yo taka na longoli na tiki kovo donc maman na biso bambota trop place oza kitoko. Ouais, bah, comme une souka. Donc, la banane de la presse congolaise, déjà, on va comme une souka très prochainement. Déjà, je tiens à remercier toute la grande équipe technique des Congo Elengi, Mika, caméraman Aboga, caméraman Abisso, grâce Mbizi la sexy, elle patrona l'équipe bango nyonso baba chimuke au sangsa bango so bomi bango ne merveille boma bango nani ne fala na boma bango ba le côté ma patronne l'équipe bango donc David Luté tes lumières dans là de big dédicace à toi ma
copine chérie Divine Bindu malgré qu'il y a tikinga même beauté la nera place à Zali nani Willy Botela garçon de luxe na katia Suède ya yo yango wana zwa yango la banana kinelio GMN en direct de Canada donc Toronto ya yo écouter ratarate papa yo pezo yo siko Zali donc bana poto nyonso na lingi bino mingi ma maman chérie ola na ngai pe na France plus précisément na Lyon. Copine nanga Christelle Kunga la japonaise noire na kati ya Lyon yo pe wana zwa ngo bébé donc na comme nanga suka la banane de la presse congolaise bakise ngai Terminator na bité son terminé nani na bité son terminé na donc Terminator na lingi bino mingi to kuta très prochainement non tiki bino danseuse na bino l'accepte bino loketo bye babi Mikolo boza babi boza soki okoti boito pesaka mbote te moyen na verre un peu de whisky moyen na verre un peu de boisson namata mwasa ndumbe pour comprendre la musique exacte aussi wana yango wana donc katale ya yeo oh site nini oh site nini ko Kongwalengi ko fiba bonbon Grâce Misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yenanga César Mazi Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassie unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie yari Ide Kongwalengi balisa mwana mokatimbile okolema mosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé pastoral bakatambile okolema mosaka mayebo loso boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi